Osananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Ya balandi ya BTV3 eza télévision oyo ngai ndeko na bino na saka ba analyse awa makambeza mo ebele zondongwa na babi politique komi elengi bandeko musu balobi politique ekotisi bololo politique ekomi ya meur bandeko musu balobi potopoto côté kuna pe côté li bango. Qu'est-ce qui se passe réellement? On va parler à dossier Mukuna. Exactement, Mukuna a sali vidéo audio moko e Panzani na Kisasa Awa. On va parler de coronavirus Oyo et Betty Batou 2 mois successifs le gens restent à la maison confiné Gombe pendant après 20-25 jours le loyo expert chinois baye pour dire que place bakenda qui plus de 50 personnes bana maladie. Et côté Simon Nyamu, côté Moussou Bandeko Balobi, et papa Mokondi Asengi, ministre ça il a eu rapport il y a maladie au Covid-19 na Congo, ce qui est réellement ezali. Est-ce que réellement maladie ezali? Côté Moussou Soupé, ministre intérieur, a joué instruction outil bongo pas chef de l'État, babanda kolande là-bas. Télévision à YouTube parce que biloba loba eleki ban analyse ya buzo ba eleki bandeko musu ba komi ko kene musika ya ko finga ka chef de l'état to ya ko finga ka chef de l'état ancien non ezaki to ko mingite nyoso wana to ko nana ngolelo to bana dossier yo e kotisi mbilinga na ba Congo lobby ba Congo bazaki na ba kako maladie ya Covid-19 ba comme déjà plus de 100 bango kuna ba lobby maladie ezate balakisa bango esika bazocha bato bazana maladie balakisa bango esika batu oyo bazana quarantaine ba omona bango te plus de 100 personnes ba uti wapi en tout cas ezaki kita côté kuna ya ba ndeko na biso ya ba wewa communément appelé wewa ba chauffeur à taxi moto ba na ba policier en tout cas ezaki opesi mbwa boyi Zaki trouble moko ya kosakanati. Moi je dis ceci. Papa était Nilongondo. De par ya maladie oyo communication nango ezalaka mabe. Moi je suis descendu, moi-même en soi je me suis descendu na Petro na Njili Saint-Thérèse dans l'hôpital ba chinois kuna pour se poser cette question. Faustin Siti Kaona, est-ce que ça qui est réellement belge? Est-ce que ça qui est réellement mondélé? Est-ce que ça qui est réellement français? Est-ce que ça qui est États-Unis? Et ça communication oyo ba loba yango na communication ya ministère à santé. Et ça parmi biloko oyo et ça dit que communication lelo evanda mabe les gens n'arrivent pas à croire que maladie ezali côté musuba ba oloba ke ba oteka ba bibembe. Moi-même j'étais victime en fait victime c'est trop dit mais na mona bandeko bazo déclarer na morgue ya d'état morgue eza awa na yolo ba oloba bemela biso akufi na morgue na corona te bemela biso akufi na corona te. Plus loin tout le monde papa député ne malemba accueilli na teva la qui si bateau ba oso ma bimé na cop. Mais qui est sérieux dans ces pays? Pour la nini bozoli ngabo participer na échec il y a président de la République pendant que ya zo bunda bo makambo ekene malamu. Son excellence Fati Antoine Tshilombo Tshisekedi président de la République, il se bat au four au moulin makambe ke malamu. Pendant qu'il se bat, il y a certaines personnes qui vont tirer vers le boulot à Dinda. Comment maladie est zatée, ton maladie est zalim. Prenons les choses au sérieux. Ça fait très mal. Les Congolais aujourd'hui, tous un crédit dans le monde, via acte comment reposer. Bissomo entre guillemets. Ceux qui malades des réellement, ceux qui malades des bandeko mususu balobio ezaki pona mbongo ya OMS azolinga pesa na mbongo FMI azolinga déficit 375 millions. Excusez. Ceux qui FMI azolinga déficit mbongo. Yango ne ko permettre ministre to bandeko mususu ba déclarer état de chef d'état a déclaré état d'urgence. Ce qui va décréter état d'urgence, avantage na bino e kozala nini, désavantage ba Congolais, to population kozala nini. Excusez na linga dia bandeko. Na linga dia d'abord comprendre nazo kosala be ponga dia des aramalamu mingi pona ba mibali, boliaka yango be ba bwana poto kuna. Velanga Pierre Elvis. Bota le sika wapi mboka ezo kende kitoko mingi te. Lelo yo affaire Mukuna, tokomi wapi?
affaire à Mukuna, les gens aujourd'hui va te belé le baol ngabaye be suki wapi. Papa Mukuna vidéo mo panzani audio mo panzani to bate est-ce que ça yango te za yango te. O Mukuna azoloba. Téléphone yango na tiki dengana na chabande ko bayoka. Mukuna ye moko azoloba yango alobi ete soki alali na prison azoyoka bato bazo menacer porte. Apparemment on dirait bato baza kuna bazo luka mutu na ye. Ça reste à vérifier, je confirme pas l'information. Ça vidéo oyotoyoki. Mais où allons avec ces pays? Mukuna sali éveil patriotique, Moussala Ozaki Malamou, tout le monde a apprécié cela. Mais quand les gens disent que Mukuna a tombé victime, il y a Makambo Boye, tout est sex tap, on les condamne bien sûr. Mais tout le monde a Makambo, on dit que Mukuna, on sait là où c'est normal. Où les autres Congolais n'y sont à droit. Où les autres Congolais n'y sont à zonga. Ça fait très mal. Donc, si Mukuna Tokolande la yango à la loupe, comment ça se passe? Est-ce que Makabezo Kende Yenge Benen Ndenge Ezalaki? Mukuna s'est dit peut-être que je suis la population va être derrière nga, mais tout le monde va kangi Mukuna population y a terminé dans cela pour dire que nga laza Mukuna. Personne. Ya wana bande ko nga botika ko kosa na sima population parce que population oyo lelo baza ko population moko mature. Na ebité soki ngaite nani akozwa possibilité ya ko bimisa bato ata na lemba oyo lemba bato ba telemi na ebité. Ça fait très mal. Très très mal. Pourquoi Mukuna rapidement va bengi Mukuna na justice va tenir pendant que affaire Moïse Mbi ezali. Bakangi Moïse Mbi était pourquoi? Parce que Moïse Mbi est pas accusé na viol na réputation ya moto ba vidéo ezaki publié. Na ebisi justice te ke basali musala mabe mais na interpeller kaka na rappeler kaka eloko mo bato musuba kokyo bosa na pe Moïse Mbi e pas na kata parmi bato baloba ki a violé ndeko ile na ndeko Moïse Mbi affaire na bango ezali balandela ngope. En tout cas, merci beaucoup na bandeko basé belé ba otala biso TV moko bisika nyonso bozwami bandeko bana o ele ba ole kolwe zikuna na Burundi na Rwanda na pesi bandeko ba otala nga na Rwanda mbote na Zambie na Tanzanie ba Congolo ba na Tanzanie bakima parce que souffrance eleki na mboko mbote na bino bandeko bisika bozakuna. Toko suki sa awa parce que lumière zo chité biso. Na rolo ba boy. Tokene na affaire oyo za sikoyo affaire il y a 57 millions de dollars à Papa Vital Kamerhe. Daniel Massaro a été arrêté na plateau de Bateke. Na Kwango. Soki na Kwango, soki na plateau de Bateke, soki pe na 316 ne bande ko baolo bakangaki na 316. Na Kenge. Entre guillemets Daniel Massaro bakangi na Kenge. Pour na 1 million de dollars. Soraya 10 millions de dollars. Concession ya Sami Jamal na maboka Soraya. Na Soraya na Daniel Massaro na ndefu batika. Vous imaginez tant que tolo ba makambu ya 10 millions de dollars mboka oyo tozo luka ba respirateur mboka oyo tozo luka ba ambulance hôpital de référence de Kinshasa mama yembo tozo luka ba groupe pour batika kokufa ka bana ba nouveau né bazana ba kuvo ba couveuse batika kokufa bato bazo luka ba réanimer batika kokufa ba réanimer bazonga na bomoi tozo luka mbongo wana poto suma makambu wana ba militaire ba tenir bango comme musu ya kotoboka. Pendant qu'il y a un simple individu, Soraya à la personne, moi, na maman Amida, moi aussi, il y a Papa Vital Kamerhe. Papa Vital Kamerhe a kabeli moi, na 10 millions de dollars. S'il vous plaît, dans ces pays. Pendant qu'il y a un directeur, il y a un cabinet chef de l'État, moi, na 10 000 dollars, il y a une population médiocre dans Kisasa. Une population qui va vivre. Na habité. Va vivre qu'on n'a pas si. Avant de confiner Kisasa, va confiner Gombe. Bon, qui est niveau où tu vas souffrir si on a Tchang. Bon, mon niveau où tu vas souffrir si on a Lemba. Bon, mon niveau où tu vas souffrir si on a Mombeli. Qui Gabon, n'en parlons pas.
Dollar est comme 20. Tout l'inflation mati, dollar est comme 20. 10 dollars, ils en ont 20 000 francs. Tout qui n'est pas plus beaucoup. Nous avons battu la biso. Tout qu'on l'a jusqu'à la dernière souffle. Si les choses tournent mal, tout ça, on a capé dans le bas. Merci beaucoup la justice, Moussala, les autres, Moussala Malamou. État de droit de côté justice, c'est au CPL Nango. Mais devoir y a Congolais. Droit y a Congolais dans beaucoup les anini. La constitution prévoit une bonne santé dans Congolais. Est-ce que Congolais n'y sont na bonne santé? Et ça, état de droit. État de droit, c'est la justice. État de droit, c'est le respect, il y a texte. État de droit, tout le monde a un enseignement, il y a un état de droit et salami. Tout le monde a une justice, il y a un compte à rendre, il y a un état de droit et salama. Mais côté psycho, il y a social. Ça fait partie. Il y a état de droit. Est-ce que l'hôpital les ont respecté les normes? L'hôpital a comment sur le docteur Boy, Constitution est prévoir et lobby congolais, il y a sol congolaise, il faut être à l'aise. Est-ce que Bandeko va Beni, va Goma, va vivre à l'aise? C'est ici qu'on va chiter pour tout le bien masolo papa Mokonzi Mboka après si ordre par ministre intérieur batunyo c'est bon ça la mission de internet bon fingaka bakanga bango. Moi j'encourage à cela. Parce que comme il y a mususu avant de aller pongi a vu téléphone naie a fungoli yango ba ndo finga chef de l'état avant de finga papa Mokonzi avant de finga ministre. En tout cas merci beaucoup. Moi je dirais même général mon général Sivano Kasongo papa nanga baza ba camarade tout baninga papa nanga je dis paix à son âme mon père Francis Yambeki Yambe Mpechi communément appelé serpent. Pour dire que les lois ceux qui vont boire condiment vous obligé bas à l'arrêter. Merci beaucoup na mon colonel Lazou bien papa nanga Lazou na expression professeur qui ça kuna yé pas zolande la makambwana. En tout cas il faut ba tchabango nyonso derrière baro pas samba parce que ezo baby sa réputation mboka oyo. Le lot komi pays oyo ba sextep ezo salama trop en Afrique. Et puis il y a une grande personnalité. Et ça qui est communauté. Tout ça, les forts, tout le monde dans ma camboyo. Et si là, ça serait une très bonne chose pour nous, particulièrement les Congolais. Et puis, le monde y a mingi na papa na biso ministre intérieur pour na makambo responsabilité à azui. Papa landela yango, s'il faut travailler avec le président parce que YouTube est belé zo les cas, bazana ba président ba dynamique, ba président ba association au bazana ba YouTube. S'associer même na président ya ba association wana pour ko yeba comment boki ko arrêter. Beaucoup de ça moi ordre na ba journaliste à YouTube ya Congo. Enfin pour clôturer, merci beaucoup na papa langa Pierre Alvis, na moi si na épée, maman Anne, merci na épée, merci beaucoup na maître Ninja, na Pesiombo Tessika Ozali, mobali ya maman Solange Wawa, papa na Jacques, ba na France, na Pesimbo na Rachido Mukumbi Tostao, papa ya ba na ye, mobali ya moi si na épée na Pesi bango mbote. Na pesi mbote na bandeko nyonso bala libanda ya mboka na pesi Fabrice Adom Beni mbote mobali ya Nadège papa ya les sacrificateurs na maman ya les sacrificateurs à Nadège na pesi pe mbote na maman Véro Balissa ala bongo na Belgique ya Kiki Jangi na pesi pe mbote na Flore Bokumba Lombonge na pesi mbote na Rigo ya Rigo grand frère na Rigo en Afrique du Sud na pesi pe mbote na bandeko nyonso petit frère na ngai Gat Yambe mbote na bandeko nyonso bazuli bako akotala nga ndeko na bino numéro na ngai ngwana eza na C soki bozana pour sana zo information na bino boza wapi na Owele na Bawele na Tanganyika na Bukavu na Kolwezi na Rwanda na Birmanie bisika nyonso bozali
numéro na ngai yango wana oyo eza na se bobenga ngai tokosolola masolo oyo nyonso nde tomesana kosala oyo eza émission tobengaka face à caméra tomekaka kopanza teke bongo nde makambo ezokende soki nzambe abateli ngai ndeko na bino yamse nazwi makasi nzambe mpe azongi te lobi su na koloba makambo tolobaka baactualité oyo ezoleka na mboka merci beaucoup na bandeko nyonso batali ngai nzambe abatela biso napesi mbote epai ya camarade na ngai moko aza na France Roblex Moscador Nyembo wa Matamba mobali ya Laura la patrona mama ya Alicia Lina na Lydia mbote na bino mes enfants je vous aime beaucoup bisous et puis na élégance basika mama bonheur na trésor voilà merci beaucoup au revoir. Posa nanga eza yo, toto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu.